Nzambe lobby religion ya solo ezali oyo bazali kokende kotala babeli pe bazali kotala baye bazali na kati na baboloko talatina wana l'église Race Bénie et Herbe na Bokuse oyo ezwami na balabala baraka numéro 998 du marché na commune ya Kinshasa na sima maison communale bakende kibongo kotala babeli na hôpital otobengi clinique universitaire Renaissance oyo tobenga kakala mama emo na bokambi ya yemo kontoma mokambi ya etonga le pasteur révérend Gilles Koya Diallo elongo na ba mama pe bilenge batambolaki inde kino na hôpital pona kotala mingi ba oyo bazwaki ba accident pe ba oyo bayebaki na kozwa likama ya kozika na nzoto kokende na bango bazalaki maboko pamba te bamemaki mwa baminoto pe bakobenga médicament na lopoto epai mususu mwa sucre pe mwa babande ya kokanga na bapota pona kotalisa bandeko wana ete ata kolikama oyo ekoyelaki bino biso tozana bino lisanga pe tata Nzambe akotika bino te. Exhortation epesamaki epai na ye moko ntoma ya Race Bénie Gilles Koya Diallo pe na sima na yango ayebaki kobondela pona babeli Nzambe oyo ya lola ayebi ndenge nini akosala miracle na ye pamba te babengi ye Jova Rafa. Nzambe na lola osunga ba maladi nyonso bazaka tilo bisika ton Robert osembo na loboko na yo baleke kante o babino na loboko na Robert Nzambe na lola pe na sima na yango akabolaki biloko oyo amemaki epai na babeli. Na suka na yango akabolaki likanisi na ye na mikro na biso bolanda. Tosala descente moko na mama yemo. Je crois que nous soyons bien hôpital à mama yemo. Alors tout le monde a visité ma malade et tous allons précisément na kati na pavillon 6 et pas yoapi tous qui ta prière on a ba malade wana. Puis tout soit qui temps ya kabouler la bango quelques médicaments quelques petits besoins bakoy ko zanango lokola moi loso ya kolia et puis ba bande ba mokambe belé o ezalaki to na kochana kati na ba sachet wana pour permettre que baluka lolenge on misunga na fisque 4 ou 3 jours. Voilà pourquoi nous avons profité pour la CAPEL. Nous avons bénéficié de bénédiction. C'est que soutenir Bisso parce qu'ils ont collecté ça dans une église, 1000 francs, 2000 francs, 10 dollars, 1 dollar. Ça dépend et à montant comme nous avons à cœur. Voilà pourquoi tout ça l'action. Tout ça va descendre dans l'orphelinat, puis surtout ça dans l'orphelinat, mais tout votre monnaie que non,
normalement c'est que tokenda bamaye moto lekana koassiste mpe bahandicapé baaveugle oyo bazalaka na nzela précisément na Itaga wana batelema na Itaga croisement Itaga Kasai tobengaka bango mpe na église mpe tokabeli bango quelque chose oyo église eleka na kobongisa. Voilà pourquoi naza kolase appel motu nyonso alingi ezala ozala awa na Congo to na poto na motu nyonso akolanda ngai oyo alingi ke obana koparticipe na kati na bénédiction oyo otindaka contribution na yo chaque année tosalaka descente na biso vraiment deux fois par an. Et alors numéro na ngai ezali soki na kopesa ngo 09 98 14 28 00 azongeli mpona koloba 09 98 14 28 00. Vraiment okomona na kati ya baimage eza na bato ebele azwaki baaksida ya makasi bamosusu baleki na kozika bamoto me tolekaki na koassiste bango moyena bamoyen oyo tokokaki kozala nango. Vraiment nzambe apambola bino biso toza église la race bénie tozwami na baraka du marché commune à Kinshasa référence derrière maison communale de Kinshasa. Et alors à chaque fois que nzambe obana opambola yo soki otindi contribution na kati na numéro wana ekozala mingi mpe nzambe nalola akokanisela obele nzambe abatela bino bisika nyonso kozali kimia na nzambe elanda moko na moko dans le nom puissant de Jésus. Ndeko ezalaka pe boye tangu tokosambela na mopanzi toyeba pe kobwakaka liso na ngambo ya baye bazwami makamba ya ndenge na ndenge mpona koyeba kotia un plus na baproblème to pe na koluka solution na oyo bango baza na yango lokola likambo. Tika ete nkolo apambola bana nyonso ya lirace béni mpe toma na nzambe Jules Koya Diallo mpona mosala kitoko boye nde ezalaka.